donc likambo eza koyeba intégration eza nini na poto eza na sango mingi intégration bomona pe na site mabiki pe eza association ASBL moko ekipaka intégration ya ba subsaharien na poto donc eza komikotisa na bomoi ya poto intégration vu so total on a ndenge wana ezali lokola ngai mopaya na ye na mboka ya bato bayambi ngai me na ye kaka bo mopaya te na ye po malembe ngai pe nakoma mwana mboka ya esika yango nsomi ya esika yango donc ntango neti moto auti Djibouti aye Belgique donc ai intégration ezali ntango alobi ete ngai na ye na Belgique na ofanda na Belgique na obota awa na kosala awa na kozwa pension awa donc aye na logique wana na idée wana mutauti ki na uti Lubumbashi aye poto na idée wana ça veut dire que malembe ami kotisa akoma moko ya bato ya Belgique omoni ke ezosenga ba nani ndenge moko ya kozala mwa ezosenga mwa makasi moko boye ya liboso eza nini ososola nanu mboko na komi bafandaka ndenge nini nde baloba epa bakoko balobaka soko komi na mboko moni bazobina lokolo landa lokolo donc eloka liboso mopaya oyo akomi osala nini akolanda lokolo mais balandaka lokolo bilandela te eza te ke oye lelo ofani na vérifier alimbala moko komi olingi vivre kaka lokola bato bafanda na vérifier mbula kama te yo utikini donc oye pe na bamakambo na yo utaki na Kinshasa bavivaka ndenge nini na utiki ngasani na ye Belgique na koti na librairie moko wana to na 1996 na koti na librairie moko boye na somba journal le soir na moni journal le soir na zui journal baseli wana na bosani ezalaka ba bida ni ba pièce ya ba 50 francs na asi le wana no ya ba francs belge na koti na zui journal na moni libraire na tunye le soir c'est combien oh, libraire otala nga lokola soki na lobby so makamni abinanga s'il vous plaît ngabi non le soir c'est combien oh s'il vous plaît oh. Et puis elle m'a accompagné na accompagné non on dit d'abord s'il vous plaît il faut être poli ah et puis ça nga kanda puis ça nga kanda na epseka na mukuse non j'ai besoin du journal j'ai pas besoin de l'éducation na pesi 50 francs na pesi nga journal na tamboli mais il fait réfléchir ngai que chez bango awa s'il vous plaît izana litomba mo na tina moko boye munene na kolakisa ke oza obokoma malamu mais biso na Kinshasa eza ndenge na ngai ya kolobela yo na ina somba nde kolakisa soki naza na botosi to nazangi botosi pona oya na ah journal au combien oh 200 francs ah ma 200 francs mbot ah to silani wana na ndenge na Kinshasa mais na poto soki na bineka journal au combien amoni nga impoli donc s'il vous plaît ah na comprendre que ah chez bango awa soko ngolo bana ninga botosi kitisela moi s'il vous plaît nae a osepela ah comprendre donc na comprendre que non chez bango s'il vous plaît kitisi donc wani za babiloko banyo comprendre que ah na Belgique s'il vous plaît ça n'importe et la cité que na Kinshasa ndenge tozalaki toza ben polité wana eza culture na biso na Kinshasa topesaka merci soki mutu asimbisinga lar hein pinga malar na kimpiaka pesinga mala wana pesio merci mais on a fumolé le porte pour yo kota o lela suba merci wana na Kinshasa za na problème grave te za o lexaki mutu o salisi mutu senga ba merci te ya o mutu atunyo nzela o yebisi ke non OK boyo komi wana o katisi na Kinshasa ba osengo merci te eza normal mais eza te ke po asengyo merci te ndaza impoli te eza ndenge makambo ezalaka na Kinshasa mais tant on a yé na Belgique merci wana et comme une importance nango komi ça te ozomi kotisa yango bala komi kotisa malembe
wana eza kaka exemple ya mike mais eza na bamakambo ya solo ya tina. Bon oyo eza na mwa capsule ya liboso tosalaki sur intégration tokobandaka koexplikaka malembe bamakambo yango oyo ezosalaki ide na biso ya suki ezalaki tina touta afrika toya moluka tozala bien tozwa esika biso nyonso na kati ya Belgique toza bansomi esika matambe enyati epesameli yo mitango epesameli yo obebisa te otosa batosa yo malembe obokola bana na ndenge koki po mwa kwanga esalaka bien mais yo tango kwanga na ozwami ya master pe ezwama kuna pe na pale na mabela Lumumba esika totikaka tobosanaka te. Bon au revoir.